petit na loka mombili na bimisa ki bango fa to beta mo to po via voyage ki ne Tanzanie ngala tikala ki na tikala ba petit na lupango petit viene mo to bani tara to lembija kasho bani bokuni ala so koti quartier latin o bima na lupango ko fiti ngolo ngolo quartier latin o comme la téléphone tim ngolo ngolo quartier latin so ngane na romo sala ba effort na mo koti ba petit ser ba téléphone ba kusu donc vient ko découvrir o mo ko mena sa nga trop donc ye mo ka sa mobile la bango nyoso donc so ba 60 dans 16 ye mo mobile la bango nyoso donc bongo ibokanya tabango tout ye mo ko sa rappela tout na rappela yundeni yo na sala ngoni o te prison sala nga 6 mois passé OK na soir to sala so bozi ko tena dépôt na tiyo na dépôt ba kuti ozo comprendre ça la preuve na 16 na ba garçon na ba soleil bango tout ozo comprendre donc bango tout ba yebi je vie saint démon na bibo tokena ba garçon ndeti ba garçon ni sa beta presque montala ko to so bota bana ba bota soleil écoute donc Milabel Gibson le pongo love faire nesi ko mutu simbaka te po ngako meka ngo pa faire na bande ko ngai bana nzambe so mona liboso na bino lelo ezali pona kolobila kaka olomidete naza kosenga na ba danseuse nyonso ya Congo na ba danser oyo ayebi ke azalaki danseuse to danser ya Olomide ya Wemba ya Jibe Piana ya Wera ya Wanzekwa ya Papa Wemba soki yo yebi ke patron na yo to mvwama na yo azalaki mutamili mwambindo to sataniste ndeko nanga esengeli omonanga obenganga numero nanga poto sala nyonso to longola ba semence ya mabe oyo atika na nzoto na yo bandeko na yamba deja ba danseuse awa ipananga ce que j'ai remarqué dans normal que la plupart des danseuses au balika awa parmi bango 4 au moins 3 babota bana ya bienté mususu awutaki na mboka mususu kuna yaki awa metant to so na ina zomona ke danseuse aza so normalité parmi bango ba musu ba yebisi nga bi papa biso babalaka biso me famille mobali ebengana biso famille wana elobi elingaka ba danseuse te po ba danseuse baza basi te baza basi ya bato nyonso bandeko na ngai nazali mpona kokondane musicien te naza mpona kokondane mpe danseuse te mais naza mpona protection naza mpona koaider bango oyo baza na ignorance mon peuple périt par manque de connaissance dit la Bible bandeko na ngai naza na badanseuse oyo balekaki awa balobi na nga papa ata nde basalaka biso so tokende na mboka mosusu miziki esili toyena bashambre mokonzi oyo tobengi mvwama kosala nini akoya akoloba na eloko moko te amati na mbeto e soki asali oyo azali nango besoin ake na mbeto mosusu sikoyo danseuse mwana nzambe mwayeba soki oyo azozala na ye aza démon to aza mpenza motu mwayayeba eza te ndeko na ngai mwana ngai ya danseuse soki oyo remarkaki ke pai yo ozalaki kobina pai babandaki koutilize yo na moi ti na monde spirituel sans ke yo yeba eke oyebaki ke azalaki mutamili mwa mbindo soit asinisaki ba contrat moko secret soit yo pe posala succès okendeki pa ya nganga sikoyo bapasi wana eleka asa boya yo bima osimbi bible obandi ko prêcher mala moko parole
ndeko nanga danseuse, ndeko nanga danseur, yeba ke tant que oleki na confession te, oleki na repentance te, oza na kati ya péché. Il y a une différence entre confession et repentance. Confession et l'ingoloba, demander, avouer tes péchés et demander pardon à Dieu. Repentance et l'ingoloba, prendre la décision de ne plus commettre les péchés confessés. Voilà la différence en wana. Témoignage eze makamu mususu. Témoignage yani ozako témoigner makamu oyo vivre. Mais eza confession te, eza pe repentance te. Okoki koleka na témoignage te, soki nano leki obandi na confession na repentance te. Témoignage eyaka après. Tozomo na me mibali mususu bautaki kuna aye asimi Bible abandi ko prêcher parole amidini susu na kati ya péché. Ndeko na ngai ya mwasi yo moto zaki danseuse mwana ngai. Olalaka omonaka bambwa bazokolanda yo. Olalaka omonaka mari de nuit. Olalaka omonaka patron na yo wana azoya susu pa na yo kosaka na yo. Omonaka oletaka uniforme ozana classe mosisa classe banda kala. Omonaka ozana poto molambaka toujours na Kinshasa na banda kwa kala. Danseuse ndekunanga mwana nga na lobi na yo elingi koloba, il y a un lien démoniaque qui te lie avec le monde des ténèbres. Donc il y a une porte qui est largement ouverte. Il faut refermer cette porte. Alors pour refermer cette porte, il faut passer par la confession et la repentance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. Et s'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait mieux d'attendre et de continuer à souffrir. Ndeko nangai. Biloko wana batikilo ba semence mabe. Patron na yo ayeko sakana yo, tant mususu ezalaki yete ezalaki démon na ye, sans que yo yeba. Akamati ba semence nyonso ya mabe atikeli yo. Libala na yo solo akena ngo. Bana na yo solo akena bango. Atikilo na kati ya bana wana mwana moko azaneti bana ya autiste. Bana obayaka wazoba na ba camion ekendike na bango na ba classe. Ndeko na ngai koyoka soni te po obalekaka awa bayoka soni te. Yom tozali danseuse. Bazoboya bino na mabala. Parce que bayebi ke epai boleka na ba sataniste. Boyoki ndeko mususu na banya sa kufa ndenge auti koloba. Na bazi boyoki bena bien ndenge auti koloba. Eza kutu te ko toyoki te. Boyoki ndenge alobi ke mutu wana abane kosala même ibali. Soko koti na quartier latin. Soko koti na quartier latin. Okoki kobima te soki na lolongo te. Soko koti na quartier latin. Okoki kozala na telefone te soki nano olongwe kuna te. Wana oyo azoloba bango eza mutu oyo a vivre kuna na ba galère. Donc alingi koloba mutu nyonso oyo bomoni auta na quartier latin. Même asimbi Bible aza koganga azosala lufundo auti na torture. Alors bandeko na ngai eza seulement quartier latin te. Eza na ba oyo yo bakenda epai ya ba wemba ba wanzekwa et le reste. Ba onga na yambaki awawa eza seulement ya olomide te. Eza pe ya bat mususu et surtout ya défunt. Bo azozo ba na wana ya basi ba futaka bango te. Bakoyebisa ika ke non so yebani lukaka ba code salaka boy. Ce sont des esclaves. Même oyo bazana poto oyo ba porter déjà plainte. Soki yo yebi bango
pesa bango numéro na ngai babenga nga. Yo moto ozoyoka ngai soko bima na patron na yo ya miziki eke azalaki mutamili mwa mbindo yo yebi kaza mutamili mwa mbindo yeba yango ke na vi na yo mobimba asala yo consécration epai ya Satan. Peut-être bandimisaki makambo moko ya buzoba yo yebaki te ke amen wana ozoloba to wi wana ozoloba ezo créer yo ba problème. Alors biloko yo signaki kuna sanke koyeba yango Bible mila biso boye les péchés des parents affecteront les enfants jusqu'à la 4e génération. Tant balobi ba génération nyonso wana eza ko pesa 400 ans. Ndeko na ngai koyoka solité vraiment na kosala nyonso na meka koyokisa bino susu ndambu oyango abeto akoza kosala na bimisaka petit chouchou na petit na lora mombili na bimisaki bango fa to beta moto bo via voyager ki na Tanzanie ngala tikala ki na tikana ba petit na lupango petit oviene moto bani tara to lembisha kasho bani bokune la so koti quartier latin o bima na lupango ko fiti ngulolo ngwa quartier latin o koma la téléphone tim ngulolo ngwa quartier latin siko ngane na romo osala ba effort na moko tsa ba petit ter ba téléphone na ba kusu donc vient ko découvrir o mo romo ko mena sa nga trop donc ye mo za mobali la bango nyoso donc so ba 60 dans 16 ye mo mobali la bango nyoso donc bongo ino rene ta bango tu ye mo ko za rabela tu na rabela o yundeni yo na sala ngoni o te prison sala nga 6 mois passé OK na soir ton sala so bo siko tena dépôt na tiyo na dépôt ba kuti so ko do ça la preuve na 16 na ba garçon na ba soleil bango tu so comprendre donc bango tu ba yebi ki vie c'est des mots. Donc bandeko na ngai boyoki kamwa témoignage ya moto oyo ye pazalaki victime na kati ya babakambo wana. Alors alobi bien ezaka abasité na mibali. Donc so moni muto auta kuna na quartier latin asala lufundu yeba ke yepe auta kuna na ba torture. Do lufundu ausala wana eza ya pamba. Alors bandeko na ngai so na bimi nazana iloko oyo yo. Naza kosenga na bino oyo aza concerné numéro nanga nazo pesa bino yango naza na 0651 03 92 89 0651 03 92 89. Ndeko na ngai koyoka solité eloko ememi yo wana ezaki eloko nini? Cela veut dire na famille na yo ozalaka victime ya malédiction de destruction. Malédiction na tango koli eza kolanda yo ti ememi yo et place aucun aux esclaves ya patron na yo oyo aza démon. Ndeko me biloko wana ndeko soki yo yebi na yo ndenge ba brisaka yango te oyebi na yo ndenge ko se séparer na ba alliance wana te oyebi na ba prière oyo ko sala te pona ko bebisa biloko wana ezo continuer kana yo biloko wana ezo continuer na yo okoma sikoyo associé ya patron na yo wana yo pe ko kufa par hasard parce que yo yebi te ke pa ya mema yo atia yo nani associé eza ndenge moko na bato yo bayembaka bango. Est-ce que bino mona bato bayemba bango babonga botanga bato mibale to misat oyo bayemba bango trop babonga bazate parce que tango bazoyemba yo kombo na yo bakonisa na laboratoire na laboratoire ya Satana tango kobima ebani ko sala succès partout okomona baneko ya yo sikoyo mtu bayemba obano remarquer que na vie na yo za subiente pona nini pona ignorance oyo za na vie na yo ignorance wana nde ebomi yo ndeko Bible lui a na 1 Corinthiens 13 et loko eleki amour ezate. L'amour c'est aimer. L'amour c'est aimer. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Na monde de ténèbres amour ezate. Et loko ni eza kuna eza haine. Kuna eza sans pardon, kuna eza haine. Donc tant yo danseuse azo sala yo azo pesa yo nyonso azo lo bana ya ndenge na ndenge aza kokosa yo aza na amour na yo te aza na haine. Yango na bandeko na ngai soki olomide bawera et le reste balingi bango pe ba se repentir baya numéro na ngeza wana na kobwaka mutu moko te parce que biso basala nzambe tozali pona bato malamu na bato mabe toza pona bino nyonso soki wera jipe piana o mususu wana soki banani soki bozali na misala ya mabe
et que boza ko faire souffrir bato nde tozu ka moi témoignage oyo ndeko nanga koyoka sonité parce que devant Nzambe oza ile kopamba devant Nzambe so oza mutamili mwambindo oza no ile kopamba devant nga so oza mutamili mwambindo oza na yo ile kopamba tala makambo ekweli mama nani Olangi na papa Olangi c'est véritablement Anania et Saphira na Actes des Apôtres 5, 1 à 11. Ce que Tangi Batouane Bakufilaki, ils sont presque à peu près, ils sont similaires. Pas identiques, mais similaires na Oyo, Yaba, maman Olangi, na papa Olangi. Donc, Ndekodanga ya moi si vous danseuse. Ce que lingo kufa par hasard te. Ce que lingite biloko yo, sataniste atika na nzoto na yo, epola epa na yo. Toyo danseur ya kala. Nazo bana yo benganga na pesi numéro ngai na kolakisa yo ndeko ko sala pona ba semence oya mabe o batikino na nzoto ebima soki olingi ebima ko ebima mais soki olingi na yo te etali yo et c'est pareil na batu oyo bakatisa na périmètre ya féticheur ndeko na ngai na féticheur na yo moto kende ko tala ye yo moto kende kuna pa ya Nzambe bozana même peine. Parce que nani nganga, marabout, ce sont des serviteurs du diable. Et tant que yo koti na permettre na ye, oke kuna, pona koluka eloko, ndeko nanga yeba yango ke, osali ba alliance moko inconsciente et invisible. Donc yo ebite osali ba alliance, mais osali ba alliance. Même yo ndeko nanga ya mwasi, okenda kotika mutu epa ya nganga, soko kota ikaka na perimetre na ye, na lupangu na ye, ndeko otikeli ko sala alliance moko inconsciente et invisible. Obana remarquer les msola na ndako na yo, bambwa bazolanda yo, biloko ndenge na ndenge pona okendaki epai ya Satana. Na Marc 3 23 à 24, balobi une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. Cette maison ne peut pas prospérer. Victoire de Kozalate parce que au outil au fond la porte yomoko. Or Satana, bango na bango, le royaume du diable est uni au mal. Ako ko trahir muninga na été, ako trahir muninga na été jamais. Alors, nous avons yomo tokina kulukaye, oko dimasiko ba pasi nyos ozo komonaka. Ndeko nanga ko yoka sonité. La plupart de basi bazana ba mari de nuit. Ko ka sate que zaka yomoko. Donc, soko yoki message nangai. N'endirsissez pas vos cœurs. Luka obenga ngai, toye bani toko sala. Bandeko nangai, na suki wana, mena sengi na baolo mide, na bawera. Na ba kombo ba tonanga le ba on peut bien te ba jipe piana ba o mususu baninga muso ba kufaki bazali déjà l'enfer na kotanga mena ba komo na bango te mais na banzi ko yeba bango oyo ba na ko yeba banzi ko na komisa lelo yo so tande bazo lela na enfer bande ko ngai eza mawa bino baboti bino mutoza na bana bino abasi bokeba na bango malgré pasi sokezala ndako ya nzala boti na bango bakende kozala ba danseuse te po baza esclave ya Satana bamona pasi ya pasi tala moi yo mama to papa mwana na yo akenda kova na quartier laté par exemple badakala yo lukaka ete atiki ndako ya bino akova na quartier latin po banyoko lakaye azwaka pe rien bafuta na bango yete kosombile biloko mike bafuta yete bapara soko moni mwana yo mukolo mosusu danseuse moko abengai ai papa tango tolali namona kaka mvua mazoya mazoya na mwasi moko mundele siko ndenga na bandai kotala mvua ma amona ngai na salike fort na kimaki na kotanga komona ete ngabi ne boyaka awa kasiko na pesi ba cordo ya ye na bondeli pona ye na bina ye même so bazoya koluka yo likemo sili ba solo solo ko mokote bande ko ngai tikanzamba pambola bino Bino mtoto Olandanga, merci surtout de votre patience. Botia le en pratique. Merci.